Bon, merci la famille. Séance où il y a enseignement dans l'opération sur les Boka. Ils allaient suite à demande, il y a bande cognon sur ma 5 biso. On a les cas na haut-parleur lorsque je parlais sur les Boka. Et la fois passée, na sagi no moins introduction muke concernant les Boka, sauf que na sagi na li Boka te liboso nanga. Ya on a préféré que lelo na za na li Boka. Mais malheureusement encore tout ça dans mon tout été pour vous expliquer quand même Liboka et Zanini. Mais et là on a insisté vie grandeur ya Liboka on va bien ramasser qui secret bâtir à monter à la place publique. Donc ce qui permet que ba vous en a besoin il y a koye ba makamo approfondi ba numéro de téléphone les le kawana bo s'enregistrer pour tout sur le anabino boy atana zoom atana application moko boy pour na pesa bino ou ezali connaissance à Liboka en profondeur parce que Liboka o bozomona eza arme moko très efficace eza pouvoir ya makasi ba koko na biso bazaki bato moko tellement profondément ba grand initié et puis ba tikela biso héritage ya munene o ba bengi Liboka pour te répondre na ba prière na ba problème au nyos nozana en soit Liboka ezalaka Liboka na motute ezali mobali ye a Liboka azali mwasi. Alors tant nyonso botutaka na Liboka bozo tuta ezali rien que ce que nous appelons le principe de la sexualité sacrée pour bozo moyen ya ko réaliser ko bota eloko bino bolingi. Mais Liboka o bozo mona azali ko représenter pouvoir matriarcat ya bo maman na bido. Liboka azali comme je l'ai dit la fois passée, Liboka azali tombeau. Azali cimetière nyonso boko ko imaginer, azali borope mokufi. Or dans mokili net ozali awa, il y a deux mondes où est musara mokili. Ezali mai, ezali pe na cimetière. Quand tu as ces deux mondes dans maboko na yo, tu peux régner kati na mokili. Alors yango ba koko na biso, balinga ki pe bazala pe na cimetière na ndaku na bango. Oyo babengi Liboka. Yango monaka na bokoko na biso, ba defisaka mutu Liboka te et puis ba tutaka Liboka te na butu d'une manière profane. Ceux qui bazo sale la Liboka na butu et comme d'une manière spirituelle. Parce que Liboka ezali cimetière yango moko. Or cimetière yemoko a vibraka na butu na ba force ne nyonso pour a réaliser oye alingi. Alors la famille. Maintenant, ceux qui ont lingi au sale la Liboka na yo. Basale la Liboka te o ba tout à rapondo. Basale la Liboka te ba comment déjà pour utiliser dans la cuisine. Donc la Liboka ezali mpungu mobimba. Il faudrait na yo ya ko somba Liboka ya sika. Oyo basale la te. Yango nde okosalela. Yango nde okosalela Liboka na yo. Il faut zo Liboka o basalela te. Liboka wana yango nde okobanda kosala o babengi sambila na yo ba prière na yo. Alors pour na kosaka na Liboka okoki même kosaka na Liboka boy sans pour autant otumba bilwa sur la kati okoki pe kosaka na Liboka na yo otumbi pe bilwa sur la kati okoki pe ko personnifier Liboka na yo na kombo ya mokufi oyo olingi ya famille na yo. À ce moment là okoki ko benga Liboka wana na kombo ya mokufi wana parce que net na moment boy Liboka ezali quoi classique ezali classique donc cela veut dire ils ont représenté ba kufi nyonso ba tombo nyonso parce que Liboka ezapé téléphone mobimba eza poste téléphonique ya monde spirituel Liboka ndenge ezali awa à travers Liboka na ko ba lobenga mokufi moko xy ona yebi nesike ezali pe à se manifester ndenge Liboka ezali donc eloko nyonso basakelaka na Liboka tant aux un attachement à l'ancêtre na yo, aux la patience, aux la persévérance, aux rejoint résultat na yo. Parce que Liboka est une efficacité na yo. De ce fait, pour au sakana Liboka, il faut na yo, aux la makasu, basangambila na yo, il faut ba luvila na yo, ba kombo ya tata na maman na yo, luvila butata na luvila bo maman na yo. C'est alors au beti maboko mbala misatu, au bois kelipe Liboka makasu na nsamba. Au jupe makasu na nsamba wana au bois kiango pe na se
Nesiko okomi kolobela liboka na yo ata na minuit to na 4h du matin okomi koloba oyo lingi na liboka na yo. Te voilà ndenge ba salela liboka et voilà o liboka ezali ko représenter l'ancestralité na biso. Ezali pouvoir moko ya kosakana te. Et en plus de cela, liboka batambola nango bongo te na mutuka. Avant otambola na liboka na mutuka, il faut yemoko okanga lindalala awa. Mutuka oyo kozala nango, il faut ezala pe na lindalala parce que on suppose que omemi ebembe d'un endroit à un autre endroit. Alors liboka nengeza wana soki olingi o matela nango na mutuka ya batu, bafutela nango ticket ya mutu. Ticket ya mutu ya ebembe o bazo mema parce que tout au long de nzela na ye azo futa ba droit ya passage na ye. Donc liboka ezali eloko moko ya kosaka nango te parce que ezali arme moko, eza machine moko très puissante oyoyo eza la capacité à répondre na ba difficulté na ba problème na bino. Pourquoi to sali yango? C'est pour vous donner certaine autonomie dans la vie. Alors parce que balobaka apprendre à mutu koloba mbiske opesake à tout moment. Et pour vous donner ces secrets, ils ont avantagé pour Nabino. Bon, je moyen utiliser secret à beaucoup qu'on Nabino. Même liboka neza arbo. Au cas où vendre la likola liboka, au vandi, au bandika au saka. Yo vendre la liboka. Ils ont le vendre na tombo, na cimetière mo XY. Au bandika au saka ba problème na yo. Neka liboka o ezalibo. Donc c'est pourquoi toujours moyen ya ko mettre à disposition Nabino o ezali. Ba secret oyo pour permettre bino besoin moyen il y a autonomie. Alors bato ba sepeli nango parce que si on a fait ça aujourd'hui parce que zaki na demande à bato tant tout ça là qui mission bato belé ba sepela qui ba accéder à la connaissance. Alors tout ça n'est pas pour tout le monde mais quand uniquement pour na bato ba intéressé pour nango ceux qui yo sepeli na yango pour na o approfondir connaissance makasi na matière et liboka contactez biso na numéro ça wana parce que tokoki jamais ko pesa nyonso mbala moko na kati ya YouTube eza ko pesa ba secret parce que rien que na liboka okoki ko boma mutu na liboka kaka oyo na liboka pe okoki ko bikisa pe mutu malade si la raté et si lipeka na liboka tous ces secrets ba formule wana nyonso tokoki ko pesa yango na disposition na bino mais en dehors il y a les réseaux sociaux par risque que ba connaissance oyo est tombé na batu oyo baza tellement na cupidité mutema mabe ba ko sala n'importe quoi na ba connaissance même liboka ndengeza okoyi même ko saka oza mutakala mais ozo saka na liboka mais tokoyi samino pourquoi mutakala na liboka pourquoi mais tout cela on peut pas ya ko pesa ngo boye na réseaux sociaux. Merci.